keba na coronavirus ezoboma. Ba boutique nyonso magasin sont fermé bolikambo nini ata kutu salon ngo tisiko presque 11h anamoni boutique kuna mutu anza na kati jana ko betela porte. Nani wana? Papa ezanga yi Olingi nini? Fungola ba na somba cravate. Papa yo sandoki yo salaka na ville yote. Oh Mina sali nini? Ozo mona te ba biloko nyonso bakangi. Ata kopusa na te vanda kuna. Kopusa na te. Oh yo papa nazana zonga kuna zonga. Nazana besoin na somba cravate pona libala ngai za pinda. Libala ngo okendo sali lango wapi? Tango ye na nzela. Omoni bato bazotambola. Bobo zoteka te pona nini? Papa tozoteka te po bakonzi balobi président ya république alobi biloko nyonso ekanga même oyo mupendete. Ngai ko papa. Mais les Camerounais nazoko za ko ganga boy. Papa nzoloko. En tout cas, naiki pona somba cravate. Pona fête na ngai ya libala. Mais nde kwa kangi boutique na soko beta koko azo ngo fungola ngai te. Mais yo landa ka radio te na télévision. Oui ça ini. Mais malade za ko tambola na mboko mikolo ozo kate. Na mboko pamba te. Mokili mobimba. Malade nini? Coronavirus? Ezako bomba. Malade ouais malade ya mindelete. To tanga TV wana. Malade ya mindelete. Yoka. Zela papa. Yo vani na kisaso yo. Nazana kisasa. Bongo ba Congolais bazo kufa na baza mindele. Est-ce que omona kibango? Yo lingi ka omona ebembe po ondima. Papa maladi ekomi mokili mobimba bazolela. Yo zo ya olingi na kufa ka pona cravate no wana. Cravate yango ekopesa nga kombia. Nungwa kuna. Papa. Sana pusana kuna. Bon, est-ce que nga zala maladi yango? Est-ce okoyeba ndenge nini? Tango mususu yo za nango, okoyeba te? Tango mususu penga na za nango. Okoyeba te? Poko yeba ifo basala yo test. Yo seli test te. Nga na seli test te. Tokoyeba na ndenge nini? Esengeli to mibatela. Balobi distance 1 mètre kosokola maboko tangu yonso. Tangu yozo na nzela. Omoni bana oya ya nani ya ba bleu blanc omoni bango. Non, na mona ta mona moko ya classe te. Ba école ekangi, ba église ekangi, ba magasin nyonso ekangi, ba société ya minene ekangi. Yo linga na fongola ba na ya kokufa likolo ya cravate na yo. Boutique yango yanga yo ezaka na capitale ya combien? Kanda te. Mupende. Yeba ete maladi oza koboma ezopona pete ozala mundele ozala mutu mwindo ozala mwana muke ozala mukolo ezoboma epe maladi yango oyo etangolaka te na mupepete yango nde soki kaka oza na contact na soyi to miyoyo ya moto aza nango. Poko yeba etozali na yango. Omoni température et mati na likolo ya 38 degrés. Pe fevele ya makasi na mutu pasi. Kosu ya makasi. Koyoka mungongo ekauke. Wana nde mabe. Pe kopema na pasi. Soko moni ndenge wana. Benga na lumbango ba numero ba peshi po okende mbango na l'hôpital. Biso to mesala ba fièvre na biso na ba kosu ta tuberculose banda kala te. Yo somo na bakangi ba magasin, bakangi ba église po na tuberculose. Yango na zoka mwande bokangi ça veut dire que maladie oyo eleki tuberculose eleki même kutu na sida na ndenge na yango ezokotela wana pe yango kaka soki tofani no pembeni boy soki oza nango okosoli ngai na kamati loboko na tena munoko to na zolo to na miso mbala moko na zwi yango. Yango wana bazosenga distance 1 mètre. Soki olingi okosola ozwi mouchoir na yo mouchoir ya papier wana otie na munoko okosoli na sima na kaka lero tsisi kokosola wana obwaki yango mbala moko. Pe soki oza na mouchoir te omonika ogumbi loboko na yo boy kaka na kudi wana okosoleli na place wana meko simba na maboko te ti esiko kende sokola maboko. Soki komi na gare centrale na gare centrale batie ba mai na ba savon ba koinyoso yo kanisi eza pona nini? Bona kosakana numéro obaki soki numéro ya kobenga est-ce que numéro yango eza ofele 101 eza ya ofele eza 101 ya ofele pe esengeli ya mibale komipekisa kosimba monoko zolo na miso tango iso oyo eza pasi kopesa mbote ya maboko na batu te pe bipwepwe te me oyo tokomi binemi efanda na ndako soko olingi omibatela pe obatela bandeko na yo fanda na ndako bongo babiso to mesala ko débrouiller kolia balobi restez chez vous vanda na ndako na yo boniko okanji ka yo mtoliaka ezali punition te en tout cas kende zonga ndako papa en tout cas bofungoli ngai mémoire po na yebaki ate loko moko te mokili mobimbe ningani en tout cas namoni lelo na koyi kosala sikoyo na benga bokilo na ngai papa bokilo parce que hier c'est nga mariage eza samedi annulé benga yeloba bosala mario ka yo bino mibale na yo nage manoko no bakozala te bangwa nkazi na yo bakozala te. En tout cas merci beaucoup battez la santé na yo merci ndeko restez chez vous papa restez chez vous
bofanda na bandako. En tout cas tokofanda. Oyo ezali message epesami na compagnie Théâtre des Intrigants na lisungi ya gouvernement provincial ya Kinshasa. Keba na coronavirus ezoboma.